Salut! Shuker Nyosta Volcanic TV eza bino na ngombe mwana mungala mwana kota mambenga na ye lisusu ndenge na ya kabuna kapamba te soki na ye sekilika mo ye vraiment izo beta la kata motema nana ifoloba yango moninga na ye mokolo malamu bisika nyonso bozali bokamata ba bizu na bike boze bele vraiment ba Shuker nanga Nyosta Volcanic TV lo sako bisika nyonso na bakwa nyonso bozali nalingi bino mingi kaka ndenge na lobanda mema bino album nanga de 1 mois 9 mois ndenge na mema bana na ngai nakenda kobimisa bana maternité ndenge mona mema bino ba Shuker nanga boza penza ya ngai ba Shuker nanga na mema ba misusu baza album ba bébé Shuker bazali ba semeke Shuker bazali Shuker ame bazali ba Shuker chéri pe bazali bisous bokamata ba bisous na bisika nyonso tu bozali vraiment ona na s'abonner te à s'abonner belé bo s'abonner pe bo partager vidéo oyo na bisika nyonso tu ekokomela bino lelo eloko nini na likolo ba orphelin na likolo ba orphelin pourquoi parce que eza na vidéo moko zo circuler na internet ezo pesa vraiment passe mingi na kati ya motema etake mama na koki ofanda niete na koki okanga pe monoko na ngate parce que mwana ana oyo lelo oyo basali ye mabe aza lokola mwana nga fillette na nga pe naza na mwana ya 9 ans donc na koki ko accepter te na fanda na kanga monoko tandis que na mwana moko boye bazwi babaki ye pilipili na liboso pe na sima pe batie pilipili na miso po na nini po aboyaki kokesomba bougie ezalaki na 20h bozana lakisa bino video wana na ba o bamoni video wana te nazo lakisa bino botala video oyo après sima tozonga na lisolo na biso ndenge tobandaki kosolola. Vraiment vidéo oyo epesi pasi makasi pourquoi parce que mwana aza moke mwana 9 ans batindi ye ato pilipili poti na robo ki ato pilipili wapi na misu wapi na ye ya mwasi abaki pilipili na nzela ko mwasi tina misu vraiment wana bomoni video ndenge nini docteur ye moko alobi mais na kati yango na mokuse parce que na boyi docteur aloba nyonso surtout parce que docteur alobaki penza pilipili penza ezebele na se na ye ya mwasi hey yaya mama papa ndeko na akufa tikela obana ozobokola yaya leki no akufa tikela obana ozobokola ya bokola bango bien lifuti no ezale pa nzambe yaya ozobokola bango pamba te bokola bango bien il s'agit otangisa bango tangisa bango il s'agit ya koedike bango yaya edike bango lifuti no ezali pourquoi parce que bana na baza na papa te baza na mama te basengaki te baya na mokili kasi nzambe apermetaki kopesa baparent ya bana na oyo baye na mokili nzambe atali amoni ke bana na lobi baozala bato mais courage na bango soki baparent na bango baza toujours en vie bana na baosalela courage na bango te nzambe apermettre kozwa baparent na bango parce que nzambe nde moto amona futur biso tomona siko tomona présent nzambe ayebi futur na biso tomona présent toyebi mpe passé na biso mais futur na biso yo moko so batuni oyebi yango te nzambe nde moto ayebi futur na biso comme ye aza papa ayebi futur na biso apermettre baparent ya bana oyo batikala baorpheline bazala te en vie pourquoi parce que ye moko azwa charge na bango ya atangisa bango ata so bokotangisa bango klasi ekosala eloko te pourquoi parce que nzambe ayebi yaya bakoki kokende klasi te mayela klasi baza nango te bayebi koloba français te bayebi koloba anglais te me mayelaki bomoto nzambe osopela likolo na bango ya tala bana na bien soki ofandi ozala na baorphelin tala bien ya basi tala osenti ke baza na eloko moko boye kati na bango oyo ebombami nano ebimi te okomona yango kolinga onéglige baorphelin na mokili te nazolobela baorphelin bakoma batata mikolo te bamama mikolo te pourquoi parce que soki nzambe apermetaki parent na yo
atika parano okolo koma mukolo boti bana parano amoni ba koko na e na olobela binote na olobela ba orphelin obazana ba mineur na ba obazana mikie 9 ans 53 ans tala nesi oya 9 ans oyo soit disant papa nena mama ni bakufa batika epa mama kulutu bana mama kulutu bazali na 20h babimisa mwana 9 ans ake somba bougie ata bougie ngo za 0 mètre na bango aobanga pourquoi 20h ya Kishasa na 20h à poto eza différent 20h à poto au moins on nesi 16h mais 20h ya Kishasa même 0 mètre beaucoup monate moulili partout maman na banga kité ke no bakulu na bazana Kishasa abanga été sécurité totale les na Kishasa abanga kité mwana na zamuke nga na zana mwana 9 ans awa chambre za likolo salon za na se na toilette soka la muki na butu po ke sala toilette alingaka kokita ye mote fo akola musara kuku betela nga porte pourquoi aza muki azobanga mais toza na kati ya ndako sécurité zali bongo oyo na libanda otinde ya libanda ata bakangami parcelle aokende te abangi etake mwana ya eloko nini kotinda ozwa pilipili obake liboso pilipili apamba ata sotia nka na zolo boye pasi wana okobanda kose moucher tout le temps pourquoi pasi eleki bino bozwi botie mwana na miso bobaki mwana na se bobaki mwana na nsima mwana ayebi nanu pasi ya règle ndenge ezalaka te ayebi nanu pasi ndenge basikola ya bilamba te ayebi nanu ndenge basikola ya nzoto te bozwi ka pilipili bobaki na liboso botie na miso mpo nani mpo aza orphelin aza orpheline de père et de mère papa na ye azali ezala motu moko asokipaka na bango kombone nzambe babengaki papa ye asokipaka na bango alingaka te babeba akoki kobela maladi ya grave bino bosi boyoki shege moko azwi coronavirus jamais bakoki kobela coronavirus me nzambe abikise na aspirine nzambe abikise na dipyrone nzambe abikise yaya banga orphelin banga orpheline boyebake miso ya nzambe ezalaka likolo na bango bana na ntango balelaka batangisaka ma ya miso na bango egangaka mpa nzambe bozala nalakisa bino video ya Rachel oyo azalaki shege na kati ya zando akomaki kosala bafilme mpe lelo oyo aza na Canada lelo oyo ndenge aza na Canada bongo mama lekine oyo abengaki endoki lelo oyo azwaka dire oyo Rachel te botala Rachel. Nommée meilleure actrice au Festival de Berlin de 2012 pour son rôle d'un enfant soldat dans le film Rebelle de Kim Nguyen, Rachel Mwamza a goûté à la gloire. Les plateaux de télévision se bousculaient pour entendre son histoire, celle d'une survivante de la rue de Kinshasa, devenue comédienne et vedette internationale. Ce qui m'est arrivé dans la vie, Janska. Boyoki bino moko. Na ba o nyoso tu bazo ko négliger ba orpheline. Boy ba keno. Avenir na bango simba mi papa na bango nzambe. O apesi opema. Na mona mama moko akufa. Mama na akufa pona nini? Pona oke kobota. Ake kobota. Kaka likolo mbeto ana tikali mwana ana tikali mwana ana lelo o aza mutu na vie boke bana ba orphelin na mona mutu moko papa moko azo beta orphelin ne sa boma e papa na umelaka te papa na komaka koka aumelaka te akomaka koka yaya ozofanda na ba orphelin ozofanda na ba orpheline yo mutaliboso batorshene ndako bakombola ndako balamba kaka bango bakoma ba misala bana yaya ozonyokola bango te oza koedike bango ozolakisa bango ndeni vie ezali me yeba lobi papa bango tanga otelema nzambe tanga otema yaya yo oza par terre soko otekaka makala otikaka oteka makala mwana na nzambe otombola ko aleve likolo mwana na okoma mutu yaya Rachel o babengaka endoki pourquoi mama leki na atindi ye ake kozwa biloko pa camarade ne akomi kuna mbule bandi makasi tellement bakure ezala nzela ebele mama nani camarade mama leki na bilala oke lobi mpona obanga bakure oya onyata okufa mwana lali ndenga bande kosakana na bakedene na banini na ye
mwana lali abandi koloba na butu yaya obengi mwana ndoki po mwana lobi bana so batali dessin animé trop baloba pe na butu esaka kindoki te lelo Rachel yeyo akomi mutu munene na kati ya Canada mwasa mundele ya makasi yebisanga lelo mama lekiana mbonga Rachel eza ndoki te elamba Rachel ekozala ndoki te ya bobanga nzambe papa na bango azali kolela baorfele egangaka soki nzambe atelemi mpo na bana wana yaya efutaka ekofuto kitoko yo moko osentir omonake no te mwana mpe mutu banyokolaki mwana mpenza boye toyebi mwasi ya président moko na kati na mokili oyo na kati ya monde aza orpheline de père et de mère aza na papa te aza na mama te akola na pasi makasi mais liso président kenda likolo ndenge nini bokoyoka histoire moto ayebi histoire oyo te akomelanga na commentaire na kotindele video wana na ba audio nyonso te mwasi ya président na ndenge alobaki yaya banga nzambe oza na orphelin batela etangisa eklase parce que lobi na esimbami epa nzambe bonéglige baorpheline te tala mwana ya moke oyo bazwa pilipili babaka ye pipi liboso mpe na nsima ezalaka te epesi pasi mingi etake mama moboti vraiment nasepele nango te yango naye kopesa bashuker nanga conseil moko bashuker chéri bashuker bébé chéri bashuker nanga ya dedans yaya batela oyo oza na orphelin ou bien orpheline ndeko no akufa tika oyo na ye batela ye yaya lobi na esimbami pa nzambe nde moto ayebi avenir na biso nzambe ayebi avenir na biso nayebaki docteur moko azalaki na clinique ngalema docteur moko makasi oyo abande kosimba tina famille présidentielle azalaka shege yaya avenir esimbami pa nzambe yaya batela baorphelin oyo oza na maboko na baorpheline ndeko no akufa tika oyo na bana yaya batela bango vie alobi esimbami pa nzambe bravo na baassociation nyonso te kende omona baorphelin nzambe alola mona bino azongisela bino ebele parce que bozobwaka te nzambe akozongisela bino au centriple pourquoi parce que bozoki etala bano baza na tata te aza na mama te mais oyo aza likolo nde tata na bango mpe mama na bango akotika bango te ata mayele ya classe baza nango te kasi mayele kibomoto nzambe akoki otika te bazanga merci beaucoup na bino nyonso bashuker nanga nayebi keno video oyo bokopartage yango eza na mwasi moko ta mosusu abetaka mwana moko mpo aza orphelin na kati na ndako pime biloko kopesa ye biloko o baleki na ye batiki ya mike ya se ya banzungu kolalisa mwana na kati ya ndako basoso na kati ya ndako mabata miso ya nzambe eza likolo na yaya benga mwana na sukola ekotisa na kati ya ndako nzamba ofuta yaya nzamba kofuta lobi na esimbami pa nzambe konyokola orphelin te konyokola orpheline te parce que baza na bénédiction moko caché na kati na bango soki na ke musika botala kaka oyo aza liboso na bino orpheline de père et de mère mais nzambe alola ayebi ndeni asalaka po oyo te azala lelo mutu na misu na bino nzambe alola mona bino apambola bino kote nyonso to bozali soki na bosani kopesa l'homme à la taille de Dieu bisous c'est que mindoki l'homme à la taille de Dieu l'héritier du trône le président du présidium bisous papa kabata yo bisous zwa yo bisous koto ozali ba bébé chéri bisous na bino basemeki shuker bisous bokamata ba bisous bisika nyonso tu bozali les fleuves viandes merci beaucoup na les fleuves viandes Café France soki na pesi les fleuves viandes merci te vraiment na komi ingrato soki na pesi leader Steve merci te seke na mute amabe merci beaucoup leader mokonza za moko merci beaucoup na Dodo Cardozo na kati ya groupe La Belle Vie bisous na okamata bisous na pesi ba les femmes sûres ba bisous na bino nyonso tu bozala malamu ma femme de valeur bisous na ba groupe nyonso tu bisika nyonso tu nazali bisika nyonso tu oyo groupe les hommes sur bisous les hommes de valeur bisous na bino nyonso bokamata ba bisous na ba coin nyonso tu bozali vraiment na lingi bino mingi mokolo malamu so na bosa desho de nare c'est que na comme terre ba bisous ndeko langa desho Denar TV bisous na yo na ba bébé na biso nyonso mokolo malamu au revoir.